soutien Bassi à Congo News. Donc voilà, le Bassi à Congo News. Donc voilà, je soutiens, je suis là, vraiment, mes forces, oui. Aussi, banalobo, kobisono, surtout Bassi, tout ça, donc, soutien à moi, je soutiens et je regarde, je suis scotché avec Bassi à Congo News. Kitoko, Makasi, qui n'a pas de Congo. Olo bape olo bini pour na Congo à Bassi. Ah pour na chaîne na Congo à Bassi. OK, biso Bassi. Donc toi la chaîne na biso ba mama faut to fula to loba makamba kitoko po tala kaka. Voilà. Et ça. Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue na Bassi à Congo News. Mbote na balandi nyonso ya Bassi à Congo News. C'est Betty Milka Kiemba nga wa bino oyo azwa mokano ya kosolola masolo etali ba maman. Ici c'est Lausanne, naza na Lausanne. Naza vraiment nesengo makasi ya kokutana na bino lisusu ndenge tolobaki émission à Sika. Toza un invité spécial, hein? Invité spécial, journaliste mystique, balobi qui est Zoro Mabiala, journaliste comique, o tolinga mingi vient na biso ya Boga, andimaki koya kosolola masolo ya Bassi ya poto. Masolo ya ba mama. Biso ba mama tona makambo ebele, biso ba mama toza ba mama to bomba nzungu makambo. Tamusu biso mama to solola masolo ngo bien te. Yanwana na Bassi ya Congo to sepela pe mi ko collaborer mi na ba papa po ba papa ba yebi biso bien. Hein, ba papa ba biso bien et puis Zoro Mabiala tala ka journaliste a solo la direct a solo la polele a solo la vérité a bangane lote aloba makamnyo sona poisa a sopa a panza mpoke lelo o biso ba mato bata makambo to bomba ka makambo ba papa ba lela ka mais un mususu ba koka koloba ngo ouvertement te ya ndimi aya na Bassi ya Congo solo lango ouvertement. Soyez connectés, soyez branchés. Na ba balanda na obatama, na ba balanda ya solo mbote. Ya mingi nga wa bino na pesi mbote na ba sponsor na biso ya liboso merci ko mama o andima ko zwa charge à Suisse ami bimisa merci ko la première dame de Lausanne balobi mère balobi sponsor yena mwana na Ridge andi un enfant pas comme les autres balobi mbote na mama Véron Kelani. Hein, ba maman oba zwa charge à Suisse, oba mi bimisaka, oba soutenaka, oba laksa bolingo. En tout cas, ba mbote na bino ebele, mbote ya trop na cheval blanc. Oya ndimi kotike la biso, chéri na ya motema, vie zéro, les news, aya ko solo na ba maman. En tout cas, merci beaucoup na cheval blanc pour charge à Bassi à Congo et zappé pour na bino nyoso ba maman. Oyo bondimi, hein, ba papa baya na be mission, et zappé sengo makasi, merci à trop, ba reconnaissance ebele na cheval blanc, merci mingi na o nyonso o sali pour émission o esalama. En tout cas, sans plus tarder, nazo yamba invité na biso. Na kobosa te ba mama Suisse mobimba malgré tout moi ba froideur hein moi robata ma ota émission na robata ma mais boza polele bokoma ba commentaire bolakisa bolingo bolakisa soutien parce que Bassi ya Congo hein et bandi na Suisse pe okende mokili mobimba botala ka évolution malembe kalate Bassi ya Congo et kende loin tous ensemble boza connecté à tout à l'heure merci. Ici c'est Lausanne, na présence à Mindele, Tozo Zoa, invité na biso azokota na plateau, via les news, yewana, bana Mindele pe ba vivre en live, en direct, na Bassi ya Congo News. Ici c'est Lausanne, via Zoro Mabiala, invité na biso azokota na plateau, azokota, azoyewana, aye mobimba na Bassi ya Congo News, andimi penda na motema moko koya solola na ba mama. Andimi koya ko panza mpoke balobi Zoro Mabiala vie les news journaliste comique journaliste mystique ou aloba vérité polele abomba te andimi ko sola masola ba mama po ba mama ba changer bozala connecté na Bassi ya Congo bozala branché nous sommes ensemble botala mboka na ya vandaka yango ici c'est Lausanne toza en direct au bord du lac Léman ya Lausanne avec Vie les news Zoro Mabiala boza connecté na Bassi ya Congo. Bienvenue na Bassi ya Congo, Vie les news. Bienvenue à tout à l'heure na plateau. Merci. Bienvenue Vie Zoro Mabiala. Na yambio vraiment nesengo na kati ya Bassi ya Congo. Merci mingi nako
kokoma na plateau na biso ya basi ya Congo. Chaîne oyo eza chaîne moko esa promotion ya basi et puis tozolinga mingi eza chaîne mon pédagogique. Nayebi ke yo za muta polémique mais polémique pe ezara bien pour théâtre. Comme biso eza pe pédagogie. Donc so yena na moi pilipili hein et ko sunga peta musu ba mama bala muka po moni biso ba mama masolo na biso musu to beta ngo penza na clarté to kene na on a 4 chemins mais na sepela na opposa mutu mo lo ba direct lo ba direct yango na to sepeli to invité o na basi ya Congo. En tout cas bienvenue pe merci mingi na présence na kati ya chaîne oyo. Alors merci balandilo so baza ko landa biso na basi ya Congo biso to za ba mibali ya Congo mais to ye na basi ya Congo parce que ezali idéologie ya mama Betty azwaki pona ate la biso ba mama ponga pe naza papa o na botika ka basi ebele ke mibali anaza pe na mwasi na ndako déjà 43 ans na mwasi na lia kaka bor moko. Alors soki nazo wumela na ye yango ngaki na ya na expliquer bino soki ma Betty atuninga motuna comment osala ke boza la 43 ans na mwasi kaka wana o changeaka te. Parce que les jeunes lelo, en tout cas, ils ont 10 ou 15 ans de mariage et comment un peu rare. Ils ont la série 7, série 8. Ils ont souka 5 ans. Si ils ont 5 ans, on dirait qu'ils ont brevet et puis ils ont débrouillé. Mais 5 ans, ils ont le voilà. Ok, vieille question à ton zong là, on s'est présenté dans nous. On a présenté, on a été on s'est présenté. Zoro Mabia la vieille news. Nandenge penza on ezali kombo na ya musala, hein, kombo na musala mais qui est Zoro Mabiala? Alors Zoro Mabiala c'est un monsieur qui est né à Kinshasa. Donc depuis 1958, ngana bomba kamvula na ngate. Alors ceux qui boko lingangate tant on a dragué bino tant pis pour vous mais ça âge nanga. Donc ngai naza ancien cireur de chaussures. Obino bobenga ka ba ciragère mais balobaka cireur nazaki ko cirer ba sapato na rond-point ngaba après na mati niveau na koma ki receveur après na yeko koma chauffeur après na yeko kendenzela ya Angola ti na yeko ya na Italie na ke na Pologne na fadi na Allemagne après na yeko koma na Suisse awa et puis nazali patron boss ya page polémique oyo babengaka les news de stars congolaises. Marié na mwasi kaka moko, 6 enfants, 14 koko. Voilà identité nangai yango wana ma Betty. Tam so boko kota duti makambo na lobi mais eloko moko ko confirmer bino o na sala po bo na ko sire sapato boko mona te mais ya ki receveur na ko betela bino akapela moko o na zaki ko sala na baline wana. OK, betana. Lemba ma tete kianza na beta lisusu ligne ya monga fula zone après na beta lisusu gambela victoire gambela voilà babiloko nga na sala yango wana. Wow, vieux Dengaba à Suisse. Oui. Des cireurs à Mokonzi à Boss. Oui. Wow. Encourage kabana oyo bamonaka ke baza na retard nga na leka na nzela wana. Naza na batu pe ba na poto awa bamonanga bazaki na université à campus. Okay. Bazako lekanga wana bakoma ba docteur banani balwaka segare il cirait mes chaussures. Même bana ya Memokini Makengele baza na Allemagne. Bato bayebi Memokini panisanga mwana. Donc bana Memokini nazako cirer ba sapatu et pas na bango babengi nga na ke na cirer en vrac. Il peut vous dire o pe bayebi nga na rond-point ngaba bakoyeba. Nga mwana gombete na mwana rond-point ngaba nandi makango. Voilà. Vieza okamwa parce que moi na poto batu nyonso bakomaka bazala batu mbongo bazala bien eza rare okutana mutu andima témoignage alo bavma témoignage ne vérité parce que yango ndezo je crois ezo boma biso ba congolais et mususu ozo bomba vraie histoire na yo po ba monake oza oyo zala raté. Non, ma Betty, ezo sala mabe makasi bazo bombela batu vérité parce que mutako monake akosuka kaka na niveau wana. Or, ce qui mutazuni ti modèle neti ngabo naza bogar.
na lobaka naza vie na bino ya bogar mutu tango amondi ki azosala cirage ayebi ke un jour nakokoma pe lokola vie wana azokoanvie mutu baanviaka kaka mutu nakoso te mabeti baanviaka kaka neti nga naanviaka un jour nakoma président ya Congo comme naza de père et de mère congolais naanviaka poste wana. Il faut rêver. Mais oui. Donc nga nazaka oloba na vie nanga jamais nakoko rêvaka nazala na vélo nazako boule kaka nazala na voiture. Na voiture, nazala na ba voiture, nazala na bandaku, mais wana eza vie nanga ona yebisio mabeti. Nakenda pe classe mulai te. Mais nzambe lokola posaka loboko na ye na muto ya alingi nga pe azolinga nga toujours yango mona komisanga tina niveau oyo. Ozomona. Vraiment. Mais eza nakobomba vérité te eza bongo. Félicitations makasi po en tout cas mbote na bana ngaba tu ponga pe na mona ngaba na vanda pe na ngaba na kola pe na ngaba na kisangani na tanga pe na école primaire na ngaba après na kende yolo ti na koma pe gombe na courage nanga pe lelo na Suisse biso bomba histoire te en tout cas na sepeli vient na ndenga lobi vérité wana eza bate belé a poto complexe balinga koloba côté ba uta te to zongela un jour vie 43 ans mariage magie ni cheval blanc yoto ye magie uta pa nani. Alors, ma petite, ezaka likambo ya d'abord boza la bomoko. OK. Donc tango ba père na biso bazaki ko uta na ba village, ba ye kin, ba lobi bango ba ye pour na ba installer na kin. Ba tikalaki ko teka ba bilanga na bango, ba tikalaki ko kababa bwele na bango, o esengelaki ba ya nango ba yaki nango na kin. Tango ba yaki ba ye vraiment ba installer ti wa bando bota ba biso. Ozomona baba nga malgré na botama na Matadi na bombaka te po bato so balobaka ne ya Kinshasa ne ya Matadi mais bato bayaka na Kinshasa babandi obota ba père wana ba installaka ba s'intégrer. Alors biso pe nga nazo bakana nga nazo ba ya mabeti te ya bino pete bato bozotala voilà nga nazo ba ya nga tangu cheval sans tache alongwe pa na bango nga na longwe pa na nga to bando zo d'abord ndako ya kufutela na makala na likolo na ngomba bato bayebi na croquet direction ya croquet tozo fanda na balabala kitwengi o bayebi kitwengi na ofana babala kitwengi na makala après sikoyo tolobi na mama omone tolongwe pa na bino po bango bazaki na numéro 20 biso na numéro 22 balabala moko. OK. Alors tomati na makala donc mère depuis kin quoi. Mère aza voisine na ngai. Wow. Aza voisine nanga na biso bien biso numéro 22 bango numéro 20 donc banda ko parallèle kaka boy nga na chai pe lito ite ezaka to banda yeka to saka na ba manzanza nga na zo benga ma papa ye mama to zo kaka je ti ko koma pe papa na mama koma papa na mama ya solo ba o ba histoire na biso bana ngaba nyonso so tuni kaka cercle rond point ngaba na bana makala na monga fula couple ezaka ndeni ba biso ke biso to comprendre kango te vraiment bandaka na bango ba biso to tikala to divorce bango ba continuer vraiment ce ko ka li yoto biso li yoto biso ba première rencontre ke oto sala amour ezaki kaka na se ali yoto mutake ko bomba ma alobi baba benga ni na ya koyate zela wana biso to obota bana mike to patani bano bazala biso bazo comprendre on appelle to silisi. Vieille affaire. Babe garanti a cache la bomba. Et pas to bomba mi kuna to silisi. Baninga bazo luka biso batuni. Na ya koyate nanto bomba mite. Wala ngana likolo na. Souka la mwana, vieux zéro va bien la vieille news. Polele, bolanda. Non, histoire eza bongo. Alors tant maman décida ki kolongwa epa na bango aye. Nga pe na longwe pa na nga to ke kozwa ndako akufutela. To loba penza ke nga benga ke samba. Bino benga ke cheval sans tache, mais na benga ke na ndako samba. So na komi na scène na obenga ye cheval sans tache. Kombo na ye samba. Abi samba ndenge biso to longwe awa il faut to ya ko sala ndenge ba musicien ba lobaka carrière solo to ya biso moko vraiment parce que lelo e koma mabeti limbisanga vraiment na koloba vérité ba fille to ba maman mususu lokola ba bino boye oza maman mobimba sur le cas déjà 20 ans mais au dépendaka lisusu kaka na ba famille na yo makambo nyonso batulaka susu mama o ya bota yo o na tuna nano mama na retourna nos grandes sœurs surtout bateau ba bengisa bango na poto na mutu mama
Et comment makambo nyonso kaka ko dépendre la grand frère na ye to la grande sœur na ye to na noko na ye. Alors nous c'est pas comme ça. Nous pour tout ça là 43 ans oyo na yebisi wana question oyo tuni ezali ke to bosana ka ba parents na biso ndenge to bosana ba mabele ya ba maman na biso. Donc to ya vraiment to koma mutu moko. Et lo que zo wumi sa biso boye za d'abord polele nanu. Vérité nanu to zalaka nango ngana mama. Mama ezaka ba biloko esalaka makambo zaka misatu. Transparence ya mbongo. OK. Soki ezali na couple na bino boko bundate. Nga zalaki na suka avant na voyager na komosala na ba taxi bis ba kombi, après ba kombi na komi na ba taxi, tozo sala ba demi terrain. Obandi rond-point ngaba na kombi osuki na Yolo Kapela. Obandi Kapela OK Victoire. Mama mbongo na yebiso koko imaginer te. Tozo koteka ba recevoir ba oteka mbongo na ba ticket. To osili sa ebele ya ba ticket mona soki ticket sili recevoir ayo kopesa ngambongo. Et si ya kopesa ngambongo après na lubika kana mama oui mama biso toke ko sokola mutuka bazo sokola mutuka yo sikoyo zwa mbongo tanga longola ya versement et puis longola o tokopesa recevoir nga siko nazo sokola nazolia en attendant bazo sokola mutuka poto que no kotsa car fait kota avant 20h. Mama na mbongo wana tango akoya oyibiso tant que tozwaki akozwa même pas un franc. Transparence ou tabiso dans banda na Congo. Banda Congo. Tango to yawa mama azosala nga nazosala parce que mundele soka futi mbongo akopeso fiche de salaire. La fiche de salaire ba komi. Yepe na fiche de salaire ne ba komi. So to ye to jui. So to zaka na Suisse. Tamso ko kansango o kitempa o kisema o kiduka o kibobila non eza nango vérité. Awa na Suisse mutazwaka moins de 3000 azate. Soki mama ye na moi 4000 na ye nga na chauffeur ya camion donc naza quand même mutapoa lourd. Soki na ye na moi 5500 nanga to tie wana. Et ça biso ba 9000 9500 totali ba facture totali loyer totali provision ya moi mubimba totali essence na okendela musala to tie wana mama siko to tikali na combien. Bon, quand il monte, il m'a dit 9000 et quelques. Moi, tout cas, je suis dans 1500, 1700, 1300. Pour bien en Suisse, vie chère. Awa, banque ezalaga awa, poste awa. Donc, au Jumbo, on a banque, on a poste, on a facture. Ma personne à droite, ma récupérer à gauche. Mais tu vis vagabongo. Alors, transparence, on a maman bis toza na ngona nda. Yango monaka, moyen mobulu ekota ezate pona kokosa ye. Soki netinga na Zumbongo mabeti na Zumbongo na okende kopesa ngo nani. Parce que nga zaka na mama. Nga eloko na boya na vie na nga makambo ndenge nzambe asalela ngo mabeti alimbisa. Kosala rapport sexuel na mwasi ndenge basalela ngo ezaka pona préservatif te. Wana bandeko na ngai soki olingo yoka elenge tabe folongo lango poso. Donc ngai na lobaka soki nake kozwa mwasi ekosenga nini nalata préservatif. Sikoyo gunyonso saveur elengi esili. Do yango moninga na lobaka me mbongo na ngana ke kopesa ngo na mwasi pourquoi akosala ngoni nga badraga nga bamumi balinga nga zwaka bango mbongo mais to saka rapport te. Wana boko kamwa ngona. Bon ce qu'on vient bateau nyonso lobaka na beta ki na sala ki ezana na ba comique. Non, lelo lokolo ezali kam tozolo bali kam mama. Voilà. Tozolo babino polele. Pona aider bino. Wana za ba animation. Voilà. Kuna ozo. Po batebele bazwa na image wana. Non. Batebele bazwa ko vie wana boye nga vie wana zala bongo te. Wana ya musala. Non. Vie wana na ndenga vérité a mutu mususu. Oh bino bomona na TV na oyo aza papa na mwasi na bana pe na personnalité na ye azala bongo te betela ba oli solo ba comprendre que non ba beti lelo naza vie les news te naza zoro mabia la balu naza papa na ye poto aider. Voilà. Singa na émission ya ba mama. Voilà. Nga na ye na beta li solo a bien. Makambo musu bomona ka ba théâtre basala ka ba comédie wana ba leka na ba théâtre. Batu batala ka théâtre na koseka mabeti. Or ezala ka pe na batu mususu batira ka conseil, batirer leçon abi ndenge basali théâtre oui na moni faut beza bongo. Pourquoi mabeti tozaka na banzembo tozoyoka o na zali sewa yo Fatuma yo olingo tokuta na se o ya batu. Donc ozoka
Tant que vous avez vous rappeler une histoire. Ah, Nzembo n'époque on a qui boy. Alors, Babilo peut tout ça la kabiso, toujours le bananenge ya comique. Voilà. Oh, il concerne Kabango Pezali. Voilà. La français balobaka qui se sent piqué connaît l'affaire. Alors, biso si quand toujours le ba yo zo seka, mais tant mususu komona bi, je vois bien la zo le belangonga. Basi mususu komona nanda kuma beti, excusez-moi zo parenthèse oyo. Bazana moi mobulu na moi sina mobali. Moi sur mon na cuisine, mobali na salon. Bango mi balé mutu na ordinateur na ye, to na téléphone na ye. Mais volume ezo yokana. Bokomona bango mi balé ba komi oseka. Oh. Azo sekela ni. Moko mona keko kengela mninga bazana nani. Omona moko abotika courage. Oh. Yo zo sekela ni. Tika te zobo ya zoro mabia la haute. Abi Babeti, histoire paix. Esili kanda esili makambo sope e bandi on avait batali gauche batali droite bana ba oya l'air din o ba oya 13h tous à l'air din au 10h maman tout qui est na chambre allez li paté pe bandi voilà makambo nga na zolo na bino ponanga biso et pas na biso transparence et puis ezali makambo ya mbeto na mbeto mama to papa koko privé muninga te secret numéro 2 wana numéro 2 nga soki na ye musala nga na lobaka ngo ba émission nyonso bo lobaka ka o azo répéter makamba lobaka et peut-être ba tuso balandaka émission wana te ba rolandanga na basi ya Congo na koyebisa bino boy sango o ya te ya biso père Mokiri donc azakolo ba mokili azakolo ba mokiri yango topesaka ye kombo Mokiri mais kombo na ye père Faustin azawe biso bana ndenge boza wana soki omoni papa to mama aza na envie ya kosala rapport sexuel na yo que ce soit les conditions surtout yo mama bazwa exemple ya mama o ozolamba o madeso za la moto ekozika alobi benda bakoni ya moto kende ko servir papa parce que za moment oyo ya yo ki posa na yo kende servir mama kozelisa ete no kozelisa te. Alors, biso tozali awa mama asalaka na bureau te asalaka ba misala kaka oyo ya ba ménage basalaka oyo mbala mususu nga na lobi ke mama naza na besoin mama lobi ke papa lelo pena musala ndenge ezalaki mukongo tala do ndenge nazali awa naza na obligation ya koyokela ye parce que akoki te osoki oforce mpe akoservir o malamu te après okomona lobi ke bon vraiment lelo ndenge ozalaki kaka boda boy non. Il faut na sala tango yaza na envie parce que babenga kango amour. Ouais. Amour eza bolingo. Oyo milingi yo moko nengo kolinga muninga. Alors ceux qui mutu mususu aza na envie te yo za na envie et ko sala bino propreté ko sepela pété. Alors oza l'obligation ko sala na patience. Ba français ba lobaka la patience et la longueur du temps. Tango na kozela nga lelo lobi pesa mukolo. Eza ya yo moko. Lobi tango ko servir tango msia ko lobana yo. Oza prêt. Oui, naza prêt. Ou bien nous allons nous nazo ki noko raser nanu pour nazala bien na sokola nanu. Ezongi peka ke pananga na uti musala nga naza chauffeur. To bendaka ba chariot ma betio yebi. Ba chariot ya ba hôtel ezaka ba 100, ba 130 kg, tant musu ba 150 kg ya chariot. Au bendi par jour, tant mususu 200 ou 300 chariots na ba hôtel ino sali. O dongo zoka penake mapeka mu Congo ekina. To siko biso mouvement ezalaka nini na luketo ozo sala boy. Na mapeka ozo simba boy siko biloko nyonso wana eza vraiment ya kolemba yo sikoyo okeno koloba na mwasi bosala masolo ozala satisfait ye pas oza satisfait po oza na force te alors secret ya mibale ezalaki yango wana secret ya misatu pe ya suka mabeti il y a des femmes je dis bien il y a des femmes ba yebi kolamba te. Donc Nzungu. Mama. Makamba Nzungu. Troisième secret. Mama na lobi na yo eza na basi mususu. Mobali asepelaka kaka biloko kolia epai ya bato. Ye moko na ndako. Mobali aliaka kaka biloko amona kaka on dirait azomela mai. Goût ya biloko eza te. Alors, moi si soki ayebi kolamba te, afatu na conseil na baninga na ye basi to na mama na ye
ndenge nini balambaka pona salaka boye et puis lelo makambo nyonso ekoma nango na internet soki okoti na internet olobi ke nalingi nalamba fumbwa okomi kaka nalingi nalamba fumbwa okomona mama moko bazalaki kolamba fumbwa obandi kotala ye ndenge abandi olambela dire oyo ya kosala mpona fumbwa biloko nini oyo ya kotya mpona fumbwa makambo to osala mpona pondo ya madesu to nini otali okolamba biloko wana peut-être kutu plus ke ye Tamsu alekisaki mwa mafuta muke to mwa mungwa mais okoki kolamba plus que ye soki o respecter ba norme na montre na temps oyo alekisaki wana mais basi mususu baza intéressé te ma beti tikelanga une minute na expliquer yo likambo moko elekaki na ville moko na France ville ango kombo nango Metz. OK. Et kangami na Luxembourg bato bayebi ville à Metz. Oui na bien. Alors nakata Metz c'est le connaît les kaki ba bengi ngana ke ne ko conseiller parce que naza ko faire partir na famille wana. Moi si ayebi ko lamba te ma beti. Abengaka ba traiteur. Wow. Parmi ba traiteur wana groupe ba traiteur parmi ba traiteur wana ba saka ba traiteur wana abengi deux filles. Que o bosala na équipe ya traiteur wana aboya ko edengai potolamba biloko ya ibele pona tcha na congélateur. Baye basombi ba carton ya Thomson ya ngombe oto baka viande ba biloko kaka o ba saison akawana baye basombi yango bele des femmes wana baye basali wana papa azate azana ndako basali ba biloko nyoso wana balambi ba légumes biloko ya kokakate ya yibika kolamba poulet spaghetti na kosala maki aza mwana poto to mwana yako ya mwasi yako ya mwana poto bana oyo bana to babota mi ayaki muke me akoli awa me balakisa kolamba te ouais. Alors basi wana basali ba biloko nyonso wana biloko siko mobali aliaka biloko ya frete ndenge mokomsula ke pa ya mabeti ndako ya mabeti solo pondu po azolamba pondu po biso tolia tokendaki na ndako na ye balambi pondu tole bomoni pena pondu balambi la misu na bino boyoki pena solo nango mais ndaku ya mwana mwasi wana solo Thomson ebimaka te solo pondu ebimaka te mais mobali aliaka pondu aliaka Thomson ado balamba batia balamba batia siko tango bafundelinga makambo soki bokomona yango mabe me nga namoni ke koki aider mabota mosusu yango nazoloba natangi kombo na bino te me natangi ville alors siko papa aye ko remarquer minga na ya pundu na ya Thomson biloko nyonso oyo pesaka solo na ndako me nga moko na ndako nanga na yoka solo biloko na te pour que ce soit comment mbala kinegi musala soki aye on sentir quand même pondu soki balambaki na ndako to bakalingaki Thomson malgré basi bachaka ba parfum ba bougie mais tu vas remarquer siko mobali aye komona ke non azaka pe kirete ya kotala na congélateur soki nini ba bole zaka ba bole ka ba chauffaka biloko siko jour aye ko remarquer que moi si na ye alambaka te na na revesaki ye traiteur na habite traiteur ya moi si soki ba bengaka ye traiteuse soki na traiteur ka service ya service traiteur kaka parmi ya traiteur moko wana abosanaka nani na ye na matériel na ye chargeur kaka ya téléphone abosanaka chargeur na ye moi si sikoyo yazaki na ndako te mama wana bengi na téléphone ya ndako pona téléphone ya portable azozwa mama wana te mama naza na musala atika na bengaka na ndako peut-être moi charge ya batterie to azui mobile allo oui nani ongai soki nani kombo na ye oui nini mama bidonga naza copine ya mwasi na yo biso batuto yaka kolambaka kuna kolamba wapi kuna na ndako nini sikoyo albike non nabosanaki chargeur na ngai toyaki kuna soki jeudi mais ya azate albino papa ezaka na côté ya jardin na bino po baza na ndako ya se jardin zana na place wana botumbaka ba biloko et puis place botia ba frigo na bino wana solo ya kozwaka c'est ça problème te aye kozwa amoni ye asonde ye kaka bandi kotuna ye albi mais non biso tolambaka depuis kala donc elingi koloba te mwasi ayebi kolamba te sikoyo mwasi wana ye paza mwasi alibala azaki pe na problème na mobali na ye alors batie ye litoi nakende musika te
batie litoi ntango abomaki kaka libala kuna akomi deuxième bureau ya tato tato akoma okenda koliaka kuna après ye korepese voilà ma beti. Ouais. Tout ça à moi pose vie. En tout cas, merci pour la solo. On a tout ça à moi pose to kota siko pena na basi ya poto. Oui. To kota masolo basi ya poto lokolo bandi pe histoire à moi na poto. Aya mukie. Ba bokola e balakse ko lamba te siko ba mama poto masolo makambo etondi na poto hein. Oui, na robeto no masolo ngana bi masolo na bango na mbeto ndenge basalaka. To na robeto na solo.